tolingi oye bisabiso nanu différence ya kindoki na science occulte. La sorcellerie au juste c'est quoi? Eloko babengi bondoki na soloka eza biloko bale oyo ekeseni makasi. Bazana deux chemins différents. Ok. Eza lokola policier na soldat. Voilà. Bango tu bazana armée. Mais bazo jouer rôle de mon côté. Mais kuna ce que bapesa bato kindoki ndenge bandoki baliaka te. Bakoti si eloko mo kati na babenga ngo lumière. Science occulte mingi za rapona ba intellectuel penza. Oka bato yo atanga muto asala ba classe à likolo aza mukonzi azo torter quelque part mais fréquentaka ba temple wana. Il faut pas comprendre ngai. Bando ki basalaka na ba temple te. Neti boye azana temple moko boya kendaka no ezalaka te. Soki bazalaka na ba temple bazalaka na ba temple na monde o bango bakendaka ya butu. Sorcellerie ezali eloko oyo mutu mais bakamati eloko moko bati kati na ye nasi na limbola yango eza lokola sim. Soki bozana ndoki moko na kati ya famille bozana ndoki moko na kati ya libota passer flamme libota wana eza paralysé. Pour ko découvrir kindoki eza na kati ya foyer na kati ya ndako oko découvrir yango comment? À partir de makambo na koloba c'est très important. Et là liboso on va découvrir na kati libota na bino okomo na blocage. Bon on a ba symptôme oyo. Bana basi ya kitoko, bana mbala ya kitoko na famille mais basala kelo côté. Batmaso balate. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est un symptôme. Il y a ça dans la famille. Dans la province, nous sommes oyo. Et ça, dans la biso. La province, nous sommes dans Kindoki Amakasi. Tout. Kindoki Zali. Mais, la province, nous sommes Wala Naka. Baza, parmi les leaders. Et ça, Ramisatu. Ezali province à Kasai Bandundu na Bakongo 3 provinces wana bazalaka na bawala na mingi pona musala butu ya niveau likolo. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango Ngeko talaka yango Oh na Vincent Makela. Voilà, to pesi binombo te mingi ba ndeko nyonso bozolanda biso na numéro na biso ya sika boyebi tango nyonso chaîne na bino o bolingaka mingi Ciel Ouvert TV eza chaîne moko oyo ezali 100% makambo ya bonzambe kuna kaka bonzambe na bonzambe eza chaîne oyo tozolaka bino ba information na source pe toyaka kotalisa bino eza chaîne oyo eteyaka sango malamu esalaka toujours mosala ya nzambe na micro ezali ya bino Pasteur Flamme Dango
Lola na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable na moni Josué Luandapron Nazawana Caleb Makela et sans oublier Exaucé Makela. Bozala toujours branché parce que lelo tozo sala ba différence ya ba makambo moko boyo oyo elekelaka batu mingi ba yebaka yango te. C'est pour cela yo maman, yo papa, yo jeune sœur, yo jeune frère avec beaucoup de respect to pesa kabino bozo bakiti bo fanda wana bo yoka parce que tozo lobela makambo moko eza très élevé eza ba makambo moko eza ya mystique makasi vraiment bo landa yango vraiment na bo kebi et ko aider ba vie na bino vraiment makasi. Le lot toujours la différence entre la sorcellerie na science occulte. Batma mona kaka ke o ndoki o mutaza na sorcellerie o mutaza muta science occulte. Donc tu vois la différence na yango te de lelo na yambi invité na ngai spécial o to ko partager na ye thème oyo to zo lobela na moko na lelo. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour, l'homme de Dieu, flamme d'Angola, Nsamba Legano Pambola. Ok, merci patriarche na yambi yango vraiment na motema moko. Boni santé na yo boni nda coupé boni église yankolo. Na robandepso la santé za mo muke malam. On regarde que toi sous ba jeune terre to comme ba papa hein. Ouais. To comme ba papa, moi ba force to zaki dango na bomwana et kiti moi banzo tonge komika galelo mona tamsusu eloko boisali opasi lobukune eloko boisali opasi. Mais le rôle en Zamba pesi so pema toza malamu ndako nanga pesa malamu d'ailleurs bana nanga nyo surtout ko bana yama Makela plamedi non mutuna onani Sephora Makela plamedi Makela Bellevue Makela Précieuse Makela et puis na yama inatanga ki yama Makela et puis na mwana ntuka na biso nani Délice Makela toza malamu sans oublier bato bavanda kana ndako na ngai ba frère fils Barachi bangonyo surtout ba Caleb toza bien le rôle nzamba pe so pema ça va et puis l'église a toujours malamu yo moko to yebi musala nzamba kuna des fois parce que Jésus jamais a échec azaka toujours na top et toujours temps église na olenge oyo nzambe molimo musala toujours kamba église na ina nzela na ngai et puis na basala nzamba zanzinga na ngai vraiment toza malamu na par la grâce de Dieu le quoi toza na pema kombo yankole kumisama passer flamme. Voilà, merci patriarche Vincent Makela kombo yankolo et kumisama. Patriarche tozo lobela la différence entre la sorcellerie et la science occulte. So batubelo kaka muto azandoki la sorcellerie ou toi azamuta science occulte to lingi vraiment lelo bato ba fandi déjà bazo yoka bayeba bazwa connaissance pe bazwa mayele pe bazwa délivrance na o yoko lo balelo to lingi oyebisa biso nanu différence ya kindoki na science occulte la sorcellerie au juste c'est quoi? Ok, merci beaucoup nzamba lengono pambolo pona motuna na pesi merci mingi na bazana na ba caméra kuna o bazo sala keto comme à 5-6 na bandako ya batonyo surtout et j'ai béni aussi ma très chère enfant Igeti Mao. Ouais. À partir Hollande. Ouais. Nasi ka Hollanda linga ba makambo ya molimo mingi. Nzambe akoleka na ko pambole pe nzamba pambola pe sebo mola ipe kimia. Parce que flamme eloko ba bengi bondoki na soloka ezamble ko bale oye keseni makasi. OK. Ngai nazalaki na tous les deux na pratikaka vraiment science occulte pena penzate na frôla qui a frôlé mais na pratikaki la sorcellerie. Donc sorcellerie ezali eloko oyo mutu mais bakamati eloko moko bati kati na ye nasi na limbola yango eza lokola sim ouais bati kati na ye et puis epesi ye mpifo asam lokola yo makomi na mayele moko boye ya butu ya mabe mayele mabe ya molili ye asalaka makambo oyo yo mutu normal okoki kosala te akoki koloka mutu na nzela kobebisa ye kokanga mutu kotia mutu maladi kolia meme baliaka wana babengo kombo nango kibondoki donc kibondoki aza wana kaka mpona kodétruire
azana pour ko bebi sa face par ses flammes ndoki azaka mutu malamu te azaka mutu mabe par rapport nde bato babaloba ke bandoki musuba eza ko batela famille ezalaka te okay so babengi mutu ndoki tout bon kindoki ndeko moka yembango kindoki loko mabe o oka bato suba baka ndoki zoba voilà donc kindoki eloko moka malamu kati na kindoki ezalaka te okay na tikala ko mona ngote passer flamme ezaka makambo mabe eza makambo ya salite eza makambo ya bubolole eza makambo ya buzoba eza makambo mpona kobebisa okay voilà soki bozana ndoki moko na kati ya famille bozana ndoki moko na kati ya libota passer flamme libota wana eza paralysé bobanda ko forcer pour le bote que de liboso bobanda ko forcer pour gagner la vie bobanda ko forcer pour te bosala malamu libote que ça libota lokumu libote ça libota soki ya libota valeur mais aza wana pour ko contrer bino okay tant que vous bundana pour ko luka ba solution ya fait le penier boyeba tant ko yeba te tant musu fa ba commentaire ya makambo ezo uta wapi mais yenda za na base ya tous les anomalies mabe bozomona kata libota alors bata ba science occulte patriarche nalingaki tofana non na sorcellerie science occulte to chité nango nalingaki tofana non na sorcellerie science occulte nde to chité nango opesa biso différence ya science occulte na sorcellerie wana eza pona ko chité na émission voilà nessa le bien gote okay otulinga question ya kindoki na pesi yo bato wana ndenge bazalaka lo lenge na bonde bazalaka ce que nango contre la science occulte science occulte pas azape ndoki mais eza ndoki moko oyo atangeli yango ndoki moko ya koteli yango classe parce que il faut que tu comprendre ngai bandoki bazalaka na ba temple te neti boye azana temple moko boya kendaka no ezalaka te soki bazalaka na ba temple bazalaka na ba temple na monde o bango bakendaka ya butu très bien est-ce que basaka na akuna mais na musuli boye bazalaka na ba temple te mais tandis que ba science occulte na musuli bazala ba temple bazala ba livre nakasi bato comprendre nga na ba bag bazo tanga na wana makambo eko yasima okay so wana ce que ozo kota na ba utilo batilizaka très bien donc batwana yango monaka bazalaka na batemple na bango batemple na bango ezalaka na baeglise ndenge tokendaka na ba vade beleka tokendaka na ba char le rocher sali okay bango pe baza na ba église na bango bango ba temple ya bocultiste okay est-ce que ozo comprendre alors baba kendaka kuna bateyaka bango bayekolisaka bango balakisaka bango bapratique tout ça banini donc omona batemple wana ezalaka mingi bato mingi bafréquentaka yango mpenza baintellectuel science occulte mingi ezalaka mpona baintellectuel mpenza oyoka bato oyo atanga moto asala baklasse ya likolo aza mokonzi azotorte quelque part mais afréquentaka batemple wana naka batemple bayamba ezali ya ba rose croix ezali ya maikare ezali batemple babude ezali est-ce que vous comprenez oui mais tandis que bandoki bazalaka na batemple moko te bandoki basanganaka ezalaka te omoni différence ya science occulte na sorcellerie voilà. Voilà, merci Balandinho se poser dans biso yango na na bino bo fanda beaucoup découvrir makambo ebele na émission ya dedo. Patriarche Vincent Makela na lobi sikoyo nengeni na kata foyer. C'est besoin na kata foyer aurait ko découvrir kindoki na kata foyer na kata ndako. Ko découvrir yango comment? Bon découvrir kindoki na kata ya foyer na bino to ya famille na bino à partir de makambo na koloba c'est très important. Et là, on va découvrir na kata libota na bino on a blocage. OK. Blocage la famille ekozala makasi. Freinage ekozala makasi. Bon on a ba symptôme oyo. Bana basi ya kitoko, bana mbala ya kitoko na famille mais basala kelo côté.
basala keloko te omonaka bafami misusu bato badeplasaka te bakangama kaka esika moko bato babimaka te badeplasaka te nete soko ozolandanga bakangama kaka esika moko boyebake il y a quelque chose qui ne va pas bato bazobala te il y a quelque chose qui ne va pas eza basymptôme ya misala mabe eza na famille bana mibali mosusu bazosala te bavandaka jamais na basi bavandaka na mibali te bibota bozobotaka esika moko wana fo boyebake il y a quelque chose qui ne va pas salite na lupango neti na mboka na biso oyo kindoki eza makasi parce que Congo etondi salite ezali moko ya basine ya sorcellerie. Très bien. Salite na lupango na basaka ba symptôme bakerel bitumba koswana bokabwani omona même na libota omona manque d'amour kindokeza na kata ya libota wana papa flam na kempe pili loin inceste omona kindokeza na kati ya libota wana pesi mana yango omona baliwa bato wana kufa en série kindoki eza na kati ya libota wana symptôme mususu papa flam ya makasi batota yango kate ba famille balinga mingi muke réunion famille réunion famille bondo kipesa na kati ya libota wana mususu okomona bapesa bato bagrana na kati ya famille oyo nde chef ya famille oyo adjoint na ye oyo aza boye yebaka na kati ya famille wana kindoki pesa na kati ya famille wana c'est très important papa Flam. Ok, merci Patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela, question oyo bato batuna nga yango mingi. Nalobi parmi ba province nyonso dans la Congo awa. O pratika déjà musala oyo question onga na otuna yo okoyeba ko répondre biso yango. Parmi ba province nyonso dans la République démocratique du Congo, province nini kindoki za makasi ko ba province nyonso. Papa Flam, ozo sauter étape sauter étape. Mais na répondre yo. Na ba province nyonso oyo eza na mboka na biso. Ba province nyonso eza na kindoki ya makasi. Tout kindoki ezali. Mais ba province ba wala naka. Baza parmi ba leader ezaka misato. Nataka kotangira biso ngo ezali province ya Kasai Bandundu na Bakongo. Donc 3 provinces wana. Basalaka na bawala na mingi pona musala butu ya niveau likolo. Sima nango pe Équateur ye bani neza mais ba province nyonso ezalaka na kindoki makasi. Mais ba province on atangi oyo exemple na ba province moko réputée. Oui. Ok, merci Patriarche. Tu fais kaka awa na bakamba sorcellerie, tu reviens na bakamba science occulte après. Na lobi boyi est-ce que ezaka vrai ceux qui vont découvrir ndoki na kata foyer puissance nesilaka? Ezaka lokuta. Ezala lokuta makasi. Ezapa na bato bayebi na bango te. Bible lobi ki mon peuple bazobe bisama pona ozanga boyebi. Ceux qui vont découvrir yé. Pour la puissance à moutonner s'il faut à la délivrer. Ok. Attends pour découvrir yé. Namo ita msuba moni azako na zoba vandi boye. Parce que mingi basala rassembla. Mais na butu ake ko sa musana ye azo sasa. Donc ndoki asila kaka makasi asila ka puissance soki Yesu a eu possession ya vie na ye. Wana de force na ye sili. Exactement ce qu'on découvrir hier. Na voiture on a question te pour ça ba journaliste. Est-ce que ceux qui ont un hôpital on découvre ma des na kata zoto na yo ndoza guéri non il faut ça ba médicament akasi. Voilà, faut un traitement. Bon qu'on découvrir hier. Mais qui n'aurait décilité. Et ça va tout sonner balobako tika kufa akena kindokine topen makima na kimia ndoki akenda kana yango te. Atika yango. Tout d'abord, ce qui nous a dit ndoki, a ça déjà 1 mois,
ba 2 mois, ba 3 mois, ba 5 mois, ezalaka obligatoire. Il faut payer ça bato mususu. A gagner bato mususu. Donc là ça katina ye, il faut appeler ça bato mususu. Ba no kosala misala, ba no kosala musala lo la ye. Donc ce qu'on a ndoki na kati ya ndako na yo, asa vandi wana quelques semaines, quelques mois, il y avait kasala bato mususu contaminé. Est-ce que vous comprenez hein? Oui, oui. C'est très important. Il faut que les disciples soient initiés. Si on a chrétien, on a sali 2 ans d'église, 3 ans d'église, azatra a mois gagné. Mais on doit quitter. Pas le bagage obligatoire. Il faut appeler ça bato mususu. Papa Flamme. Oui. Na mboka na biso yo, bato mingi basala kidoki, même na poto. Mais on doit pas na bangote. Pour vous offrir le cas normal, normalement, mais vous avez que ceux qui ont enquête dans la famille, mingi, bana mikena mikolo, banangu. Ok, merci, Patriarche. Na dédié émission où on a apôtre Idi Amin Linzo qui m'a cher dédié. Na dédié on a bana nuance à les rochers sali, bana nuance ya vallée de Bereka. Na dédié on peut na pasteur Shekina na Allemagne. Nzamba pambola vous partager émission où peut vous s'abonner toujours na ciel ouvert TV penzambe akopambola bino. Papa from na kama nikamoko hein et kosunga batu. Note ko sala émission bané écoulé. Na servante moko munene ya Nzambe na kati ya mboka na biso na kotaka ko mona été. Mama wana zaki moseli moko Nzambe somo soka zoteya somo so tout le monde va la baby. Mais maman wana auta côté à quelque part. Azaki célibataire. Ne comment pas que kati na nkolo. Parce que frère landanga malam. Nazo landa yo. Pena bato landanga malam. Ne comment pas que kati na nkolo. Soit disaka na nkolo. Azaki interprète moko ya mosel moko Nzambe pe azakoni quoi. Azaki interprète na yi. Aye kolinga servante wana. Servante wana alingi ye amoni kazaka mobali alinga tolingani po to vivre. Mais tabani ko vivre na ye. Servante o abani ko mona papa wana mystique. Tu n'as mystique ndengeni. Mystique ndengeni. Soki a quelle toilette. Asali ba besoin na ye. Abimi. Il faut tika ba besoin na ndenge wana. Ti ser wana soka ke kuna modi yango okate pardon na pasele ko fina chaste. Et comme annexé. Tango skolo mwana mwasi wana servante wana alobi ne balebele et comme ki soki ake asali kaka. Il faut atinda mwana mwasi wana servante wana akene bo akene mai. Aux autres, on a passé flamme. Oui. Et puis, Azalaki, soit disant serviteur de Dieu, mon mona va kilote à moi, mi keboye. Na tonga bibi na ngona ndako. Abi na ngona balabala. Siko, c'est toi, toi, na somona ba symptôme ko boye. Ya bien té. Ya bien té. Prière rare. Pour mon ndeko to Azalaki, a prier boye to bani. Siko so mo sala nzaba ndege ni nyoyo. Tout ça. C'est toi, c'est une église na ye. Abandi kolinga baser kuna. Oka ba l'église wana mama papa linga kingai. Oh mama papa linga kingai. Oh mama papa kushaka na ngai. C'est votre bi oza pambate, faut la bonne de l'anza. Et puis on s'en ndenge nini. Soki balambi biloko. Ale muke. Il faut tika mususu. Ateza muke. Faut tika mususu elala. Soki lali obika bakura na biso eza bakura pasi. Soki lali passer flamme. Alors, quand na sali wana serviteur hein? Pasteur on nzamba zo pesa double honneur akolonga ta biloko awa akeko lukeska moto ezali moto makala to ska courant ezali akoleka ta 2-3 avenue to akemu na ba mapanga musika fa chauffer biloko wana sonité et puis na couper na muke c'est votre amona clarté tant que tokutana kana ye ba prière nzamba eko lakisaka zakanduki mais azaki interprète ya musemo nzamba sona te ko ba yebani
interprète na ye azongisa ser wana par terre église panzani ser aki Angola aote kozonga mais rien ne marche onctue esili mpo na nini azali kovanda na mutu soi-disant mosali ya nzambe mpo azobenge paster mazali ndoki nga nayebisa ye mutu wana aza ndoki akodécouvrir yango mais ekomaki lokola trop tard vine ekomaki détruit donc ndoki abongisaka te ndoki abebisaka kaka abebisaka voilà. Voilà, patriarche fait ça makela tozolanda yo yango toyebisaki bino importance ya bolanda émission lelo mpe bopartage yango bosabone bolike mpe bojeme mpe nzambe akopambola bino patriarche nalobi entre bamibange donc bamikolo bagene na bana mikeki ndoki efandaka mingi mpa banani yo oza spécialiste ya makambo wana oyebaka yango eza mpa bana mike eza mpa bagene kokasa teke somo tako mobange na komi ndoki non non donc biso bagene nde tozalaki ndoki ebele ebele makasi makasi ya kosakana te me bato bakasaka soki moto ako mokolo nde ako mobange mikolo ete ekoleka je crois ke bane ekule kuna nao te kosala badélivrance ya bana bandoki non voilà baseka peu combien 115 baka combien 115 à 120 ba mikolo bazaki mingi te mikolo bazaki soki 4 ou bien 5 auto très bazaki bana mike na ba jeune garçon ba 120 à 115 sorciers et ça fait la carte à chaîne ya seul vert so ba likero ba mona ngo genre na ataka je crois que complet à cuire na pola ko sakana te mwana nga ya pasteur nani pasteur Jacques aso pangsanga motoki na poli penza e bela bandoki bana mike baleki voilà zala prudente bible lobi tozala prudent comme les serpents donc zala prudent nabaki ke bolanda émission lelo et pesa o mayele et comme ma délivrance kati na vie na yo pasteur Flam oui patriarche pana na pesa fond la batomisu soko te même na basali ya nzambe na basali ya nzambe ba jeune na baza ba patriarche ba bibange banani mingi ba kotla basa sokili eza bilenge car bana bazo bomsa ba stade eza bilenge akas yo soko papa nkela sa activité externe ba kufi jamais non même ata na ba misa bato mukili ba grand calais bazalaka tozalaka na ba rossignol banani mais so tali sikoyo ba jeune tango yo même na ba yembi o ba kotela ba magie ba classique koleka ba jeune bazoleka mais to ba kansa ke somme dans mo banga komi ndoki non voilà ba bikosaka voilà. Voilà, patriarche, oui, cause à la dernière question, on a pas tout quand close à tout côté na science occulte. Na le bible sort et zalakanini na muto azandoki aobima na bato baza bandoki te azo coucher na bango sort ya bato na ekozala ndenge ni pesa bato mayele bazo landa yo. Mais azo kota mlo makama mulili. Azo kota mlo makama mulili. Parce que bible biki mulili na mwinde ko tambola te. Rapport mon côté zakati na lumière na ténèbres encore ça nous ramulili ozo coucher na mwasa ndoki ozo coucher na mobali ya ndoki ora na yo ozo kufa lumière no ozo kufa et c'est important ma blazoloba batomi bazali victime ba makambo oyo papa Flam mais lokola basaka na bango examen spiritualité ouais papa Flam ba koza oza maladie faut examiner yo oui c'est tout à fait normal. Faut pas diagnostiquer yo. Batomi basala ka diagnostic spiritualité. Amona kaka boye abotra mbali kufi. Ba senteye mobala kimi. Mwasa binzo tone mwasa kimi. Azo sala musala zo kweya. Moye musala ke de sezate. Akenda poto zo kamikanda te. Alors taka bandoto azo ngapana bangona na kisasa. Tout simplement ndego. Et ça ndeko sa classe. Mais ti lolo taka bandoto. Ataka l'école primaire. Eza musala mulili. Donc tant que zo tamna bata mulili, bazo pakolo mulili.
tant que coucher na batamolili baza ko noircir vie na yo bazo noircir parcours na yo o za la victime ya ba makambo belé na nzoto na yo mais le là au ça la examen spiritualité au ça ba diagnostic spiritualité o mona kaka ezaba kwa la vie ezaka ndenge nzamba ngina na zalaka o basi ba noircir vie na yo. Ils ont l'importance pour toi de dire Jésus parce que je suis la lumière du monde. Ceux qui sont la lumière du monde, bon diable azana. Aza ténèbres du monde. Oui. Bon tout c'est les baza banane. Baza la ténèbres du monde parce que je suis la lumière du monde et vous aussi vous êtes la lumière du monde. Oui. Mais bah Satan baza la ténèbres du monde. Bon tant yo ozo côtoyer, ozo sangana na ye. Akope soka kabilo kasana yango. Et c'est très important, ma question Tuninga. Voilà. Voilà, patriarche, question monsieur Mati Boye. Nalobi, question monsieur Jésus lobi Boye. Alobi nakotonga lingomba nangai. Ata moto li felo e korobe bisangote. Parce que dans l'église moto ezali nzambe, puissance nzambe ezali. Question eza Boye. Pourquoi est-ce la marake bo fanda na ndoki vous pouvez découvrir dans 20 ans, dans 30 ans que vous avez Zakandoki. Pourquoi tant on a moulaï? Tant on a moulaï parce que les caméras tant on a un ok. Les caméras tant on a un et puis mingi pa ou melaka soki azo sambela na église to azel bosa pasteur oyo kati na ye mwinda nzambe zate aga faible azo pia bambongo azo baré te kopia bambongo te kopia bambongo te ndoka ke pesa mbongo ni notomona ba monsieur soza misala mabe apesa ka passer bambongo passer azo ko loba ako défendre mabe na yete na église te o taper à côté moyen passer on découvrir ça parce que passer on a ça nzambe te OK on découvrir ndegeni on découvrir était so lingomba isa lingomba oyo evantsame na bosolo ya nzambe te mwinda nzambe za te ndokia bana ko ya bana ko pere akone misana na ye parce que so boloko na bino na ye bozala département moko abana ko pere mais soki aya continue sika oyo lingomba ya nzambe eza lingomba ya solo et pa bayenge beni ya solo ya nzambe azo sangana akoumela te bible lobi mutu mabe akoumela na lisanga bayenge beni te nzamba akosaka te lelo nde parce que bazomela parce que baeglise mingi eza ya faux na pesa l'exemple moko Anania na Safira bamekaki kokota magui na lingoma nzambe bazaki bamonanaki polele na pete parce que bato basambelaka na solo Judas Iscariote ameke ko se camoufler liboso kati na bana nzambe asali détecté ozo comprendre et puis Jésus a ko lobake na kati na bino moko na bino azali moyeko na ngata za traître OK Jésus disait ça et puis ça parce qu'il est temps parce que Judas azala que na bona ko sala volonté akoki sa mission à Jésus soki tango anga ko mila wana te. Voilà. Yomoni ba ko ba continuer ki mais Jésus akataki na nzela. Muta ko sote na lisanga bana nzambe ya solo ndoki ko supporter ngote. OK. Voilà. Voilà, nasi bozui et yanonabino Mama Tita na Paris. Moi aussi à Mayato mona bière Mayamoto aux yeux yananayo ba bonne guérison Mama Tita, ba bonne guérison Mama Tatou. Beaucoup de Bruxelles hérité Kasongo. Patriarche Vincent Makela. Quand dans le close hour, deuxième partie nabiso tozo qui dépend dans shit nabiso tozo lobela contenu à science occulte. Patriarche Vincent Makela ou lobela qui bata science occulte bata kana ba temple. To lingi on meka ko expliquer biso pe bandeko bazolanda biso science occulte au juste eza nini meka otalisa biso. Science occulte eza lisanga ya batu. Basala na misala molili. Mais batangeli yango ozomona OK nabiso exemple mo neti ndoki aki ozala mutu oyo apesaki eloko pa bima ala tsendenga ko bima après quelque temps abana ko évoluer na ndenge na yi mais tandis que la science occulte basala ba temple nde to mona na l'église mutu boko boye
atangaki mutu moko boye asaka musala moko songolo abetaka miziki na ye to azala na société tout ça banini alingi azala arenye susu azala lupemba misala na ye to azala mutu moko yo makambo na ye emata akena ba temple wana batozonanga omongi ka différent kindoki akena ba temple wana nde babanisko yo ko initier ye ko lakisa ye babandaka malembe azomata tia ko mata osomona donc eza différent na kindoki batangela kango te bapesoka eloko bani kopumbwa mais tandis que basianse okili na batemple wana bakendaka mpena kozwa cour bazwi cour bani kolakisa bango tout ça banini ale bazwi mwa symbole na bango bapesi yo yango monaka ntango bato wana bakufaka omona bani kosala baceremonie mpo babimisa ye étoile oka batobi bakebimisa lumière donc bakamati bakotisi ye na kindoki bakotisaka bato bapesa moto kindoki tamosu na yoka kolia to na eloko moko songolo bapesi yo ole tosali likambo songolo ozwi yango mais kuna soki bapesa bato kindoki ndenge bandoki baliaka te bakotisi eloko moko kati na babenga yango lumière soki eloko soki oyo nde moto bana kotambwisa yo okomi ya contact na bango okomi na lisanga na bango nakasi so mona tamosu moto azala kindoki na moto asala science occulte bazokana te parce que baza na temple moko te baza kosala opération na maître moko mais baza na deux chemins différents eza lokola policier na soldat voilà bango tu baza na armée mais bazo jouer rôle moko te bazo jouer pepe rôle moko pardon mais eza moi un peu difficile pour expliquer yango tala kaka policier na soldat nde bazalaka ils ont sorti non ta science non occultiste voilà et ça encore la médecin infirmier bon ils sont très taka mais na ko développer comme mikoleza ko ya ndenge nini et ça la mara donc batu wana baza batu ma beli su koleka batu baza occultiste parce que bango pe bakangaka famille balekisaka bana akolekisa mwasi akolekisa camarade na ye akolekisa bato ya quartier kopesa bachance oui kopesa bachance ya batu kosasa mpe baaccident koenvoute mboka neti mboka na biso eza envoute mpona bato baza na basiance ya mabe na mboka oyo mboka eza envoute. Est-ce que on comprend nga faut passer flamme nazolanda bien ya photo sambe la kaming pour même pour mboka na biso parce que mboko yo osomona mo konsumoka loba na koyi ko sala corps na satan na diable pour la kimia mboka or jamais diable appelle ça kimia le prince de la paix c'est Jésus-Christ amen Dieu c'est Dieu qui donne la paix le diable n'a jamais donné la paix à quelqu'un il ne donne jamais la paix. Même si on a l'accord. Donc, on a l'accord pour Mboka, mais pour détruire le pays. Est-ce que Congo est un kimia? Non. Bon, je vais appeler Simana Bango, on a dit que 54 na solo, bazara ko emboîter les pas. Tala, tozana batomingi bazara batomide na mboko yo, bazara kata sorcellerie et puis bazara kata ba machine ba science occulte. Ndani mboka ko marcher. Donc voilà. Voilà, patriarche, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Oui, la dernière question, nous avons couché. Oui. Dans le patriarche, tout le monde a mingi, na bamboka ibele, même na mboka na biso. Au moins, na mutu, aza mutu ba science occulte. Au moins, na mubal na ye aza pasteur. Au moins, na mwasi na ye aza pasteur. Est-ce que eloko wana izaka ndenge nini? Ténèbres na lumière et fanda sika moko. Tu évites est-ce que zaka mascarade ou comment? Et ça ba mascarade. Jamais moi si ozana nzambe. Oza na mobile aza na kati ya occultiste aza occultiste elobela te jamais mbali oza na nzambe oza na mwasi o azali occultiste elobela te parce que oyebi prière kaka banda kosala e bono déranger bon vanda te bon tika ko vanda te flamme encore ko supporter ote
parce que vous allez même esprit, vous allez même penser, vous allez même penser plutôt, vous allez même sentimenter. Et aussi maté. Et que simbaka atamukete. Donc, si vous avez bandege wana te, bambale baza batumoko. Voilà, obina zamolaïti. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Tu as dit que tu lobby ndambu, makambouze belé à la prochaine émission. Tu as vraiment dans Mozindo, il y a science occulte, même la sorcellerie, tu as vraiment dans Mozindo. À la prochaine émission, tu as la émission, deuxième édition, par exemple, à Kopamboula. Na basara une minute. Il y a un moment où kamu sabatu. Mutazo benga makaza moyembi ya nzambi. Azo beta, mazo benga sabato baza ba yembi ya mukili. On va dire bazaboui. Bon, ça la même Dieu te. Et puis Bible le dit pendant ça, nul ne peut servir 2 maîtres. Soko inamoko robo ya mususu. Soko linga mususu robo ya moko. Donc omoni, ya omoni ba makambo bato za suspect. Lo lenga na bango zo funda ke bazala nzambe te. Voilà. Voilà, patriarche tokomi na suka. Moi programme l'église dédicace pour notre clôturer. Tes programmes église ezaka ndenge zalaka. Lundi, intercession. Mardi, culte normal. Mercredi, Nayambaka. Jeudi, culte enseignement. Vendredi, culte intercession. Et puis dimanche, culte Togumba Melaka Penza. Kolo Nabiso. Toyaka pour célébrer comme en Kolo. Voilà. Pour la dédicace. Batoise Belé. Mais na repère Saraka Mbote Mingi pas à mon œuvre d'art, ma femme. Maman Bene Makela n'a pas si Mbote. Mbote na famille nanga makela mbote na bana ngani swazalaka na poto nzamba pambola bango ba igeti mao ba papa Editi Sungu mama Nancy mama Mati papa Nise mama Mimito Maduda Yanzes Espérance papa Yava Brigitte Pangi na Brigitte Azali bongo chérie nangai mosungi Yanzes Espérance na ba pambola ye grand prêtre Mangobo prêtre ba comédien Gabriel Yamba, Coco Ping Pong, le grand comédien, Nzamba Pambola Bango, Apambola aux États-Unis, maman, sœur Nabiso Moyuma, sœur Sylvie Kigalou, ma fille chérie, toi Anna Kshasa, Nzamba Pambola. Na Pamboli Pembal Naye, frère Soukami Blaise. Nzamba pambola ye bana nga pena motema na pambola l'église va de Beleka Mobimba na pamboli frère Flori nzamba pambola ye sœur Mariam na Belgique nzamba pambola ye bino nyonso na tango moté sœur Yuyu et puis na koko nangai sœur Naomi nzamba pambola bino bo bengaka na ba numéro nangai zawana so za poso tuna ba mituna benganga na plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 131. Bonne guérison. Na bokilo na ngai Marcelo pembote na yo mo comme tu invité ngai. Na ba non voilà bena ba technicien so ba Josué Luanda Brown Caleb et puis na exaucé. Mbote na ya na ya Jean-Marie. Pena famille na makela. Merci. Voilà, patriarche de pression, merci. Nandenge ondima kito yamba na émission moko na lelo. Na micro ezalaki ya bino pasteur Flamme d'Angola, na caméra tozaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable, na moni frère Nabiso exaucé, Makela, na moni frère Nabiso Caleb Makela, na moni pe Josie Luanda Brown. Mutunyo se palinga contacter ngai plus 243 98 18 22 616, c'est mon numéro, il y a WhatsApp. Na pesi mbote na José Nzita de Bruxelles, na pesi mbote na judoka ya Bogar, na pesi mbote belé, na pesi mbote na bébé Miradi, le bébé de Papa Flamme, prophète Daniel Temo na matete, na pesi mbote belé, na pesi mbote na Père Conde de Paris, Maman Bijou Conde de Paris, j'ai sali apôtre Idi Amin Linzo qui m'embochard de Dieu, pe na pesi mbote na Maman Bénédicte Makela, Madame patriarche Vincent Makela Nzamba Pambolaye, na pesi mbote na Belvin Makela.
Jean-Pierre Diongo Pipina na apesi mbote na pasteur Shekina toujours na Allemagne, prophète chancelier Lema na apesi mbote na bana nyonso ya Vallée de Bereka, bana nyonso ya Les Rochers Sali na bosa dite la sœur divine Losambo motema ya évangéliste Cédric Makela l'homme valable na apesi mbote na Frida Kapalala na Paris, Nathalie Misenga toujours na Paris et sans oublier na apesi mbote na Flajo nzamba mona yo nzamba pambola yo ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.